Bon, pour préciser, Ezali, makambo na zomona. En fait, tant on a mona makambo, na mona ngolo la réalité. Pour na mona makambo na zoloba. Pourtant on a yaki toloba na loba makambo ya Kadiombo awa na makambo ba Gimario na makambo ba Diana. Ezala ka boui na préciser. Tout eza mobali, balaki. Tout eza moi ça yotika biso. Donc na mona makambo na lobaka. Lokwa dans un pays des droits na kotanga ba kombote. Ndeti o fona sala le plus vite possible na kendo mona yi sinon pene za la mabe makasi mais ngana sauva katenza mena o sauver abi kisaka ça sikoyo ta una ye komona nde na yoki mungongo wa nzambe ezo yebisanga omoni mulimo wa mama chakwa azolela pourquoi parce qu'azolela ki avant ce n'est pas son temps ya kokende mais akeye avant o nyo sozo mona o moni balati bato janois il y a parmi des comédiens o bakenda ko sala partie parti au bango basala na DS wana sirène wana po bazwa succès bango bazozwa eza succès ya koleka même ba cinéma nigérien o ezwa ki succès na kata mboka na bino parti salamaki esengeli basala plus de 15 ans donc cela veut dire dimension ya succès na kati ya domaine ya monde théâtral et plus de 15 ans. Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar, sur des magnifiques plages, une vie de rêve, dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Merci, joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène de mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. Mbote na balandi nyonso ya Sarato la bienvenue sur votre chaîne d'actualité. En tout cas, na émission na biso ya Zip Zap, on a yambela rabino tongo midi pourquoi ba artiste comédien, ba musicien, ba politicien, ba pasteur. Donc toza wana pona kopesa actualité ya makambo nyonso ezolekana na mokili. Lelo na koyambela bino prophète Ezekiel Wabishima. Et au bongo ako ningisa penza réseaux sociaux surtout ako frapper na monde ba artistes et comédiens na makambo etali liste aliwa toko sola na ye hier tozala kina na live ala kakibiso lelo akoya kopesa ba détails ya ba comédien ba kobela maboma o ba bwakela kabaninga maladi en tout cas koloba mo ebele pelelo et avant de présenter binoye avant to kota vraiment na beaucoup de l'émission je dirais un grand merci na Ano Beauty Ane Beauty Bisiko wapi esalaka loposo ya Sarato la ezala ngebu na pesi bambote na maman Lily ba bon voyage na déjà lobby na biki okozonga na France bambote na Amelia Mweba la private de Orlando Domingos bambote pe na Gina Amatu Motema ya Aron Amatou le prince de Dubaï. Un grand merci na groupe WhatsApp na mobimba bande konyo so bo soutenir nga de près ou de loin na ba boza na ba commentaire boza kolanda biso na ngonga o bambote na bino. Merci pe l'équipe technique na nga mobimba na mon ingénieur 15 basele na derrière la caméra. Pourquoi pas na Paulin Mukendi mo na suka ba Mukendi na Brenda la blonde
Balobi est secrétaire ya fondation Saratola Montréal soko za même langage nanga okoki ko fungole la biso caméra. J'ai dit déjà bonjour prophète Ézéchiel. Oui, bonjour maman Saratola Nzamba Pambolayo. Merci papa. Bonne santé. Oui, Nzamba azobate la biso yesu azali vivant azobomba biso na se makila na ye. Donc so toza vivant lelo parce que yenda limite toza la vivant pour to continuer mission ya pesi biso. Amen. En fait, merci beaucoup prophète déjà pour la présence na yo. Ezola ki sa été o laka ki bande kopé osoko kisa. Hier tozala ki na yo na live et tozala ki pena koyoka na pena malamu te. Et bande ko ebele pe basenga ki o le kasusu lelo pona ki o relimbo la makamto sola ki lobi et puis o pesa biso message ya sika o la kaki biso o koloba na biso makambo etali ba artiste et comédien. Sinon te papa boni musala ezokende ndenge. Voilà, musala ya Nzambe ezokende malamu. Ye moko kolo musala azobunda et puis azobatela malgré tout babitumba ezozanga te bitumba o satana azoko lancer et puis o pe batu bazo lancer mais Nzambe azo protéger penza biso musala Nzambe ezokende malamu et puis bana Nzambe nazoko mekapenda ko gérer bana Nzambe malgré ba appel eza mingi mais nazo gérer penza bango kitoko et batebele puis bazo zo ba solution bazo témoigner monene ya Nzambe et puis na charge Nzambe pesinga ya ba comédien toujours continuer toujours ko sambela pona bango. En tout cas, merci beaucoup papa et lelo peut-être aux autres mingité parce que oza na ba course ya okene ko bondela pona bande ko ndenge to moni bazo bengaka awa hier to sola ki likambo etali ba sirène o etali sirène wazana mbudi. Est-ce que lelo ko zonga susu mwa mukete pona ko benda biso susu mato ito comprendre polo bi connexion déranger ki makasi sirène wana za nani sirène wana lingi nini pourquoi sirène wana za na posa ya makila kaka ya ba comédien. Voilà, merci beaucoup na opportunité d'abord au chaîne Oepesinga ya ko le ka ko pesa message Nzambe apesi biso. En fait ngai na zalaki même atana idée te que dossier ba comédien oyo et puis ko bondela pona ba idée pe zalaki te quand ndenge to la gaitan ke batu olali mwa pongi oloti mwa ndoto pour Nzambe penda lobelanga mingi na bandoto a révélanga makambo presque makambo belé na lobaka sala makambo na kati ya ndoto na lalaki na loti ndoto na monaki artiste comédienne moko oya kufaki mama Shako. Namoni mama Shako komona namoni mama Shako namona ki azaki na position moko ya mawa na position moko azolela ya mawa et puis façon bande ko lela wana izaki comme si que azolela akufi précocement donc akufi pendant na temps oyo esengela kite donc akufi avant et puis komona nga namoni chose étrange oyo kamusaki penza ngai naki komona ba artiste comédien ba misusu balataki ba bilamba ya noir ba zipi elongi ba simbi chandelier et puis bouger zaki likolo bazo leka DDDD rangé à DDD tant bazo leka bazaki penze ebele chose étrange ba artiste nga na monaki na yeba pe ko reconnaître bango ki na talaka bango pe na télévision et puis na sepelaka ndenge basalaka ba image ndenge batona pe basekisaka mingi et na moni bazo leka comment on a la oh mais artiste oyo on a yebi bangoti mais comment bazoleka mulimo ya mama Shako iza wana ba otala ngote mais ba oleka pendant que mama Shako iza wana et tant bazoleka curieusement na komona ba comédien mususu oyo pe na mona bilongi na bango misusu ba kufi déjà ba ça qui enchaîné bakangi bango basinga parce que ba artiste na bazo benda bango tant bazo benda bango na esko komona mwana mwasi moko azalaki kitoko makasi et puis na mona ki suki na ezoko ngenga même ma colonie azalaki lopele ya mbisi c'est par là j'ai compris que ezali sirène wa benga mami wata mwasi ya mai parce que ba artiste na bande ko ke lever sirène wana parce que sirène wana atielo boko liboso comme ça la sabonzela qui résuma na komona écrito moko ebimi ba komi succès. C'est par là maintenant à comprendre que sirène wana abane ko mema bango vers les succès. Mais ce que ba okende bongo te ça pourtant ba mema quelques ba comédiens au bazaki déjà na kati ya prison. C'est par là ndena ki komona Kadiombo, na ki komona Guy Mario,
na komona Diana et puis mususu na ko tanga kombo na été po il aza déjà vivant mais aza déjà balié déjà koto nyonso ko kala mingi te azo kokufa donc dès que ba kunda déjà Diana ya zo kende kalate nde oui que prophète nengo précisa ka bon ko préciser ezali eza makambo nazo mona en fait tant on a mona makambo na mona ngolo ko la réalité pour na mona makambo nazo loba pourtant na yaki to loba na loba makambo ya Kadiombo awa na makambo ba Gimario na makambo ba Diana ezala ka boui na préciser tout eza mobali balaki tout eza moi ça ezotika biso donc na mona makambo na lobaka lokwa dans un pays des droits na kotanga ba kombote ndeti o fona sala le plus vite possible na kendo mona yi sinon pene za la mabe makasi mais nga na sauva katenza mena o sauver abikisaka c'est ça sikoyo tant na ye komona nde na yoki mungongo wa nzambe ezoyebisanga omoni molimo wa mama Shakwa azolela pourquoi parce qu'azolela ke avant ce n'est pas son temps ya kokende mais akeye avant o nyoso zomona o moni balati bato januar il y a parmi des comédiens o bakenda ko sala parti o bango basala na DS wana sirène wana po bazwa succès bango bazozwa eza succès ya koleka même ba cinéma nigérien o ezwa ki succès na kata mboka na bino vraiment raison pour laquelle ba yebisa ki bango ki soki bovandi boye botikala jamais ko récipe botikala jamais ko talama esengeli bozwa succès et puis bokanga monde entier na kata de cinéma o ezali cinéma congolais nde bakende ko sala part et puis nzamba zoli bisanga wana kana kati ya révélation abi bato yo basungi bango po basala part ezali ba o babengaka to benga ba endroit ya mboka moi to tanga penda mo ba bakonzi mboka bakonzi en plus pas bakonzi mboka o bakambi mboka na domaine ya nini mais na moni régime ote OK régime quotité régime déjà et le cas na mboka na biso nde siko ba yeko yebisanga ba zolo ba abi omoni période moko est-ce que ozo se rappeler période moko wana siko yo nzamba bandi ko yebisanga po nzamba lobananga lokola mutu tozo sola na ye abani oloba ke omoni période eleka ezalaki plus ba comédie bazaki trop attaché na ba politique baki trop attaché abi oui c'était dans ces périodes là nde ba parti bande ko ça et puis c'était dans cette époque là nde ba bande ko sélectionner ba o nino sengeli bazala sacrifier jamais DS o ozomona amelana no makila jamais ko pesa bango succès sans komela makila raison pour laquelle ozomona lelo ba mort ezolandama ndesko tangu a révéler nga eloko wana nde na yeko comprendre pourquoi molimo ya mama ezalaki toujours kotelengana de nzamba lobi Ezekiel pasteur de la foi na telemisa ki yepo a loba makambo et puis a loba makambo ba comédien baboya kotosa baboya koyokela ye et puis plus pas ya ba comédien ba finga kaye plus pas ba comédien ba lobela ke mabe raison pour laquelle nzambe na telemisi yo au telemi lokola sentinelle na pesio motema makasi et puis na pesio courage ya kokende ko loba ko pesa pe message bayoka te mais bakoyeba ke il y a un prophète parmi eux. Kende na temsio lokola sentinelle loba nyonso ko loba et makambo bando ko loba yango pe banda ko salama. Raison pour laquelle nde na likaki na émission na lobaka makambo ya ba mort oyo lelo tozomona ngonde rezo kokokisama ezo sala biso passe ezé sengote ça nous attriste penza malgré tout ba comédie bazokate ça nous attriste ezo sala penza mabe makasi. Nde sikoyo Nzambe aye ko loba lobi ke Ezekiel kende lusu koyebisa ba comédien ba se repentir batika vi ya kisi parce que liwa oyo ndenge telemi na ngambo na bango eza ba part oyo DJ Salama ba oyo bazo kende eza ba oyo ba sali succès et puis baza na étoile ya makasi nde bazo kende batika kisi batika protection bazo zwa ba se repentir et puis bakata parti wana Salama na mbudi et pas de Yesu wana bakata yango nde bakozala sauver sinon ebele na kati na bango après mopepe ya baliwa ebele bakobela ba maboma ba comédien ebele bakobela ba maboma anet ozo banda oyo ça nous reste que quelques mois anet ozo banda oyo liwe kozala mais plus eloko ko renier e kozala ba maboma ba msuba olobate eza dépression ba msuba bate azuma problème na mutu non
ekozala plus ba maboma siko papa na quand tu maloba te plus maboma plus ba mort ce qu'on a zolinga na yeba pourquoi batu bakobela maboma kaka contrat ya DS wana mususu bakobela maboma mususu bazokufaka to maboma peza contrat mususu to ba signer sous pacte mususu oya batu bakobela maboma Nzambe na kata révélation wana ayebisa kinga ke ezali na ba comédien belé oyo bazana ba magie bazana ba kisi ya mikie oyo ba ke kozwa pona ko ba protection pona ko attirer mibali surtout ba comédien ya basi ko attirer mibali ya mibali pe ko attirer basi ko attirer batu balinga bango basipela na bango ko komisa batu ba esclave sikoyo parti wana tango ezo tambola parce que derrière wana en fait parti salamaki et Sengeli, ça a plus de 15 ans. Donc cela veut dire dimension et succès dans le domaine il y a monde théâtral et vous avez plus de 15 ans. Alors on a plus de 15 ans il y aura maintenant mort et puis il y aura maintenant il y a art immoraux et c'est la raison pour laquelle nous avons les lesbiennes bimi au moni toyoka sanga les lesbiennes te lelo ba monani. Donc ils allaient ba loi ya DS wana. Parce que 15 ans ba signer ki wana espace il y a 15 ans Kobanda 2 ans passés. Ti lelo, ça fait dans totalité déjà 2 ans. Et Tikalibiso déjà plus ou moins 13 ans. Pour être partuana ici là. Ce que partuana et que ça là pendant 15 ans, n'est-ce pas s'il y a 15 ans il y aura des morts. Des morts bamaboma des morts bamaboma siko ba comédien oyo bazo que se sauvegarder baboyi confession baboyi repentance baboyi nzambe tozana moi bagi tozana moi poudre tozana moi boy nde ba moi likasa nde ba kokoma bamaboma nde ba kokoma bamaboma et puis ezala ba comédien mususu o bazana ba magie ya kobunda entre bango na bango ko boaka na ba maladie ko boaka ba mbasu ko boaka entre bango ko attaquer entre bango na bango ba plupart na bango nde ba kokoma bamaboma raison pour laquelle ndenza bazoloba esengeli ba se repentir batika o wana bazana yango bakata parti wana o esalama na mbudu wana soki bakati yango nde bakozala libéré sinon ekozala ka na ngam na bango problème c'est problème papa monite ke soki bakati pe parti wana ya mbudi bango succès kosila succès ekosila bango te succès ya nzambe nde ko donc ekobotama succès ya nzambe nde koya parce que bazana kati ba artiste na biso baza d'abord baza ba professionnel baza mayele ba yebi ko sala musala na bango sko satana nda ko sa bango eza eloko ezani ezali mbongo oyo mbongo kaka pata et puis ezali pata bato batamba bango wana batamba ko talisa bango non il y a rien de mal bo sala bibo sala et puis ba comédienne ya basi ebele ba komaki ba lesbienne et pas na ba autorité wana ko banda ko kamba ya basi ba komisie bango ba lesbienne ko coucher bango ko lala bango pour na kaka ba maintenir et moi visibilité na bango ba yebana batalama yango zomona lelo omoni ba comédien mususu ba yi comédien patron omoni mutu a bien comédien patron boyebité boyebité mbongo wana zoka wapi misali na salaka OK izala musala mo asala pendant que batu balalaka donc c'est ça. En tout cas merci beaucoup prophète pour l'éclaircissement wana tuzonga kisima muke na makambo ya ki ya lobby sko message oh pesa kibiso lobby ya confirmation ya liwa bande ko belé ba comprendre ki ngote parce que live banda ko begiye okoki ko zong sabso na message ya lobby profession nzamba pesa ki lobby pour na ba comédien. Voilà message oh Yesu Masia Seigneur Jésus-Christ a pesa ki ngai lobby ya liboso na nous ezali sire liwa o ezo continuer et ko katate baka c'était que ndenge kati muto akei et s'il y a et qu'on continue toujours parce que dès qu'on a vu ça déjà na kati ya koma zambata esenga mususu azolanda mususu wana azape mwana mobali ya azali mukolo asali pe musala mingi na comédie et mususu wana déjà balia qui est déjà et nzamba lobi so na sauver le plus vite possible pour azala vraiment sauvegarder azala protéger mais et ko dépendre na yemoko soki akondima pa osala la confession sincère mais nzamba bina kendo ko mona ina pesa ye message soka ko yoka aza sauver mais soka ko yoka te so ba moni akati molimo seke atika la ko yoka te et nde nzamba lobaki na aider ndeko wana mingi
parce que eloko wana ezo salama dès que bakokunda ndeko eloko wana ekomela te pe akokende donc yamoni nzamba labina aider donc so bakundi Diana mutu prochaine mutu akufa mbala moko automatiquement akufa et nzamba labike na aider vraiment pour akende te et puis nzamba atalisa kinga alobi ke molimo ya ndeko atuko tika biso ser watu po pe a son âme Diana atesinga molimo ne ezokotelengana nanu ezokotelengana et puis ezana kanda makasi ezana kanda makasi ezokotelengana et nzamba yebisa yenga ke matanga na ye tango kobima ezana ebele ba comédie ebele ba kobunda et puis ebele ba comédie ebele ba vérité musuza ki tellement caché et kobima na matanga na ye et puis kimi ekozala te et puis nzamba tasenga ike na kati ya nzoto ne nzamba biloko moko nzamba pesenga comme détail bato ba ofungola cercle so ba fungola kangu kaka ba omona ba détail na zo bato ba okende ba mama ba sukula ba sukula ye ba mona lokolo ya ndeko lokolo droite na ye dans lokolo droite na ye ekozala ya kovimba par rapport ya lokolo et puis ba otala elongi na ye ekozala penda na kanda makasi ba omona ngo bato ba okende et puis tangu kaka nani sorti tant ba ko enterrer ba comédien ba zala na bolingote ba zala diviser pour di bon à moins que partout wana ezala aboli de sina liboso za matasa et après yango comédien mususu akokende c'est la raison pour laquelle zamba lobi tango akokende ba maboma ko landana ba mususu ba bela ba maboma au moins comédien mususu au moins na été na scène nazate na nzonzi ngazate na nini nazate ote akenda moi quelque part akenda moi vacances ou bien azana moi ba prier o kaza liboma ba bombe quelque part bomona ba comédie belé ba okima na ba scène eza ba maboma et pour babika ça sera moment moko ya kosala ba délivrance ko landela yende pour abika ya moni nzamba babi yaka o insister o yebisa na bango liwa wana ezo continuer liwa wana ezo continuer ba fongola mitema na bango bandima bakende kokata parti wana na mbudi po bazala kimi. En tout cas merci beaucoup prophète olimbo le libiso pendal bien et siko na bandeko bakotala yo bakoloba ke Diana akufi liwa ya ba comédien eza na quelques comédiens ou baso cité na papa mwana nae baza compris baza parmi bato basali ke Diana akufa oloba na bango nini. Et puis na bato bako douter ti siko na ba prophétie nyonso zo pesa na ba signe nyonso zo pesa o lo bana bango nini. D'abord de un eloko na koloba un prophète pas na isa difficile bandimai. Mais prophète tango moni ba accomplissement déjà boyé na yebi ke bato bazon dima. Eloko isa wana ezali satana zo tcha na kati na mitema na bato o ba bengaka incrédulité. Bato ba yoka te bato bandima te mais pendant que biso moto perdre. Lelo zo ma pasi mama au monde mutu moko acteur moko bando sepelane makasi o bando lingamini mais au moins après un moment acteur wana seni na kufi au moins ba acteur rebelle surtout au ndeko na uti ko mona baza bato balongola biso mo ba stress lobi au moins azate na moki ça nous fera du mal donc tant que tozo pesa message ezata que poko luka buzz parce que si nous itala maranango mais message wana ezanini ko sauver toute une génération à Batou et puis ba fan na ye surtout ba o balingaka ye yango tozo pesa message wana pona likambo yo etali ndenge batu ba lobby bon ngape na ebité po ngao nga na mona ke ce n'était pas ça o batu ba zoloba liwa nzambe ne muta autorizaka liwa c'est ça soki ta ya mutu koki eza mutu mokilité et soki sata la linya zo mutu akozwa mutu et puis selon ta ya mutu wana so mutu bible am o esumu ka yango ku ekufaka nga na oyebisa na bandeko eza part jamais année banda Congo ezala Congo je sais que à l'époque ya Zaïre isalamaka na yoka lisolo wana ba comédie belé ba banda ko kufa na époque ya Zaïre ba kufa kati ba ko kata hémorragie wana et ko se répéter ezaka part et ko se répéter na moment où cela veut dire que bandeko ba olanda biso likambo ya ndeko Diane ezate likambo mutu ngane mutaza na sima na no ezali likambo ya part ezali likambo ya part salama ba wanda kolanda na bongo et équipe famille te dans la famille kingano dans la famille te tant que yo déjà ozali star ya Congo et puis on participa na oliambongo na bango te plutôt ziper moi ba combo cela veut dire que tu as déjà ces sauts là ya kokende bon bandeko o dia ba sélectionner après Diane yé mo pe ndeto baza vivant tala a otala on peut imaginer
mais ayebi que est-ce que miyebi kaza sélection miyebi te mais lelo sera kufi ba lo bate conflit moko ba sala na kingandi ebomisie non eza likambo ya conflit te eza likambo ya ezuyo donc yango ezo pone ya lokola corona donc soki ezuyo ozala muyaka ozala mumbala ozala nini ezuyo donc bandeko oyo bazoloba wana naza pour ndeko te mpo nayebi ndeko wana te bakosela makambo nga naza mosakoli oyo nga namonaki yango nayeko koloba so bayoki mutu moko alobi ke eza boye wana peut-être bato abase nga na mutu abase te comme brève en eux que tozala na binoir yo tuna ngai question aza mwasi be mobali na bi oya kolanda za mobali aza mwasi mobali na bi oya kolanda to aza mwasi na mobali toloba yango na lobanda mobali na soki sina na mwasi tomoni Guy Mario akei tomoni Bianaki donc ça veut dire que c'est Dieu qui parle et puis c'est sengo pona na biso te mais ça pasi po ete bato bazoyoka te tango Nzambe azoloba makambo akoloba mutu kinga mutu asali be ça distraction Satan nda zo tia bango ba te ba kufa na bango pona ba parti te ba kufa na bango pona makambo na bango ba kufa pona makambo na barando na bango non ezali ba parti zela ton ba mona msusu akei ndeko to ba bon na ebité pour congolais andi makati congolais pas ndi me fait joie mais so muso akufi ba oparata mbango ah mais wana peut-être ba wala l'église nanga je pense en tout cas merci beaucoup prophète pour un message na ebité bandeko ba Rolanda ona ngonga oyo bana Nzambe na quelques comédiens oyo ba kozwa temps ya kotala yo siko oyo bana bango ni bon bato ba Rolanda biso na moment oyo naza spécialité na répéter encore naza spécialité mais naza ka instrument oyo Nzambe azo utiliser pour na couper sa message Nzambe lobi a télémisinga tant que sentinelle ya ba comédien donc na yende pour na couper sa message comédien olinga te déjà sachez les très bien qu'il y a un prophète boyo ko Nzambe lobi solution nyonso eza kokota jeunité ko bondela te nini te meko kende ko sili sa parti wana na mbudi prière fait sala mana mai pembe na mai wana ugange la sirène soki eloko wana esalami nde bokomiki kimia mais tant que yango esalami te ekolanda ozala oliambongo te okenda kanzonzingi te même okesimba kisi obombi ozana bagi na yo o protection ngai raté simba te ozande liboma donc c'est ça en tout cas merci beaucoup prophète Ezekiel Wabishima. Je crois bandeko balandio vraiment na boke binyoso ndenge opesi ba précision ba kendende ko kata c'est des wana wazana mbudi donc oni ko lobana biso ke ata bandeko oya ba comédien basana bandako ba kolanda yo balobi te ba ki mambangu na église na bango na ba pasteur na bango ba sala bango ba prière pacte wana signe signe liwa wana ekolongwa te ekosenga kaka fo ba bandako détruire des na mbudi ekolongwa te parce que bazali ba comédien donc ils allaient loko yo tango bato wana montant bato ba kesa la part balobete ke ba cibla ki bato mo songolo pakalate ba comédien nyonso ya kombo ba jiraki na kombo ya ba comédien ba jiraki na kombo ya ba comédien pardon na songi chroniqueur loba papa donc ba jiraki na kombo ya ba comédien donc o jire bango ba jiraki donc ils ont la pouvoir wana ils ont sionné likolo ya mutu nyonso za comédien ils ont sionné likolo ya mutu nyonso yango monaki omoni ndenge na oloba eloko wana bandi lelo te mama yango moni memba ba pe asonamba mondori bakenda badadi kitambala bakenda kana bapululu bakenda et pululu so baliwa ya pululu so batala ezaki liwa mo mystérieux et comme ça batu nyonso omoni ndenge balanda na ba mama mususu auta ko kende wana ça nous a fait mal na bandola na ba théâtre na ye bakenda donc eza eloko kino eza partie salama déjà donc yango banda ko landa donc pona bango lo ba sala ba ke pa ba passer te baya to ya to kutana ata 3 ata 4 tokei il suffit seulement de salir les bons délits avec sincérité du cœur, de gagner liste de Yeswana, de représenter ma comédien Nyoso, ma cambrisili. C'est facile. Bakenda olia maboke na nini, kuna na nini na mbudit. Bakende kaka toke to salir ma bonne délits. Mutuma komelenga question mo na chombo abisara tola. Prophète olobara to ke détruit des ye moko prophète so tokene na mbudi amoni des wala oparata mbango te. Est-ce que bless wala oboma prophète te? Bon, nyonso wana na oloba
ezali ba pensée charnelle eza ko banga même ma sœur ko banga te elonga na olobezani nzambe tanga pesi mutu vision apesi ngai déjà protection pour protéger nga ba ba ka te tant to le kabo to za kimia ba bundisa biso c'est ça bata combien to sala na bino to sala emi to eto na pesa prophétie ava diana kendi na pesa prophétie na diana micro nyo se kufa micro ekufa to sombe micro esalite to beta 2 heures du temps micro elobate ti to sambela nzamba sali grâce micro ma utezo elobaki to cha ku idée te ko loba nde to salika émission prophétie wana ya Diana lelo azana sa mabele tango eloko wana esile émission esile to zana bino micro ne se sa nini loba ezonga normal tout elobi donc ezama kamba spiritualité satan azo bundisa donc tant to kende kuna ta de wana bimito ki matin bon filmer ici to kanga to kangie to yena tana ba place des artistes à to exposer des wana ta yende azo bon da prophète yoso asire biso ke to bimisa des wana bina to mona to bimisa ye rien n'était possible à Jésus-Christ ce qui a lingi to bimisa to bimisa ye ba péché baza kuna to si filer to bois ki to péché tokobimisa ye akobima na yebaka bapériode moko babimisela biso nyama eloko mo ebimaka na mai ebanda kolela wana ebimaka na braza eza bajara ya babiloko yango te eza badeesa mai parce que eloko wana ebimaka wana abanda oboya pont esalama anobuka bapon voilà bana osala braza Kinshasa oui azobuka yango nde babite il faut totala nde batala bamona DS bakanga ye soki banganga bakanga DS bongo biso basali ya nzambe nzambe aza plus que magie nzambe aza plus que banganga donc soki peut-être bacomédie baokima somo po nga seke nga na yebi DS wana ko akoyepa olingate a échoué aluka pe se manifester abundisa biso mais babanga te yeso za plus que bandoki soki to kangai be to kangai et puis ozala ilo mo istika osala na mboka na biso te DS wana ba bimisi to tient la place des artistes o ils en a victoire wana ba exposer parce que na victoire ndeko to makamunyo suivanda c'est ça. OK, merci beaucoup vraiment prophète na ba message au pesibiso je crois bandeko o balandi biso ba comédien wazana mato ya koyoka ayoka prophète tokomi na suka na ebite lilobano asuka okufina nteme pour émission alelo lilobano ya suka ezadi bon pour émission alelo lilobana ngai ya suka penzate pour malobeza nango kaka tant des opesa biso défaut eza boye toyoka nzambe la Bible dit vaut mieux l'obéissance que le sacrifice ce qui m'a bé comme lioté liwe comme non na famille noté oyeba douleur na ngoté muto ale la matanga yo seka ça tapage bilela le la boetina te ayiba ta ko lela ta lela na charisme te parce que nanu ko lele pa noté mukolo ko lele ko yepa na yo kufeli mwana kufeli mobile kufeli mwasi ndo comprendre douleur ya ndeko wana ba famille no so ba peut se perdre ba artiste wana ba pena short ndete ndeko ato tika tiki famille atiki bana ça fait mal ya on a ça bandeko bolanda biso ba artiste vraiment même ba maman ba libanda to sambela makasi pona bango to lité ba artiste ba funga mitema to longolelo to tika ba disoso pa pamba ye mutabomaki wana lukuta mutakoboma mutu oboma mutu pona ni pozwa ni po gagner ni ezali kambu parti salama soki ba tshelo poison au kufi c'est que nzamba lingi mais so au kufi te c'est que nzamba lingi donc ça veut dire que lokola lisumu déjà banda na au sommet châtiment zo quitter la motunyo nyonso alobi ki te ngana ondima yete prophète ondima yete au moins tour na épée zali akei ozo comprendre pour ndeto lo babisa pe combien so ba odouté ba boyo mabe bazo boyo au moins pas tour na épée kokia sani ko akei à qui la faute bateau sans imbécile. Merci beaucoup prophète Ezekiel Wabishima, merci na bande konyos tout bozuli baku ya kolanda biso en tout cas wazana mato ya koyoka ayoka bachaka tembe na maloba nzambe te bachaka tembe na ainsi dit l'Éternel te balobi te ke boya oyaka koluka prophète Ezekiel mais boya bokende ko détruire sirène wana des wana oyo aza cause ya liwa ya ba artiste comédien en tout cas pour ngai na webisa bino bandeko na ngai basengi mbongo te basengi sacrifice ya roboma mutu te basengi pe sacrifice ya makila te mais basengi sacrifice ya volonté na kondima na bino pona ko arrêter hémorragie oyo ya baliwa ya bandeko na biso ba artiste comédien oyo bazokufa en tout cas merci beaucoup na bino nyonso tout bolandi biso tokutani na bino na épisode de Mosusu au revoir à la prochaine ciao. Vous
avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre